biso ba paye selon bango surtout lo bana bango ba sala nzambe selon bango omoni ba mingi ba sala nzambe selon bango biso ba sala nzambe selon bango alors mais je te jure il y a beaucoup de parvenus dans mosala nzambe te ndeko na biso Moïse Mbi aza consacré wapi on a quitté ton consacré ton papa bango faire pasteur nyonso ba pasteur ba consacré déjà comme pasteur église monene bongo ba consacré après non abandeka ko intérim il y a pasteur azo appelté oh Jésus on me dit que bête ma solo ba jibe na ba wera ça lettre normal c'est ça donc mais to bête ma solo ba pasteur on va rendre bato belé ba mauvais service obi ba pasteur ba moni ba bimisa bato bandoki ngaza la ndoki na ba 17 ans na ba 17 à 16 ans en fait mon mutakanga ndoki Denis les si mo ndima ngo la télé c'était lui ezala yé azo beta savon na nini oyo na caméra boya tie caméra Denis les si ezala yo le za yetende. Il y a certaines personnes qui sont hypocrites totalement et il y a certaines personnes qui sont hypocrites mais pas pasteur. Pas prophète. Pas prophète, pas prophète. Pas pasteur, autre bien pas pasteur. Et moi comme je suis un garçon de Matete, je l'ai appelé directement. And as I was born in Matete and I called him son. Je lui ai dit pasteur ngana kenda à gauche droite. I told him pastor I never jog. Pasteur a cause exemple le bagay na bengi mbamo pasteur na bi pasteur ngana mwana Matete na kenda à gauche droite c'était. C'est n'importe quoi, c'est l'immaturité. Frère Patrice Aloba, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. C'est ça. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Bali ya moi si wana. Olimbi sa moi si na y a problème de il faut porter Mike Kalamba plainte. Et ça une fraction ko bimana moi c'est bato la femme mariée. Bozali belé boko l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Lo boutique, tout est à l'arrivage de France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans moi parce que le réseau par quoi lui botter fois des tenants, ok, va pas me faire non, c'est le moué. Pas abusé pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta ba parfum pe biloko mususu te poto kiti na Kinshasa pour mon abiso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout monde a sous ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. On est très amis, on va bien vous a tellement ébélé partout dans le monde entier en train de suivre cette émission. On a attend vous a ébélé, vous a la mingi, vous sangana rapport na dada international télévision et ça la ranga makasi et puis ça rabi so force royale sous pour nos sala. Merci à tous les compagnons de dada international partout dans le monde entier au boza jamais sans l'actualité nous appelle l'actualité nous appelle. Le devoir nous oblige. Le devoir nous oblige. Nous sommes avec Ayam Sayam, un ami, un confrère. Bissonier sur j'espère qu'il est analyste, il y a une valeur. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il est toujours là. Il est toujours là, présent pour nous remettre un peu et puis Kolobelango. Merci à Aimé Koukou, à Sam Koukou en direct de London. Merci à Fidel Nganga, tonton Bonbon. En direct des États-Unis, mon Congo a ma beaucoup peut-être Fidel Nganga en direct des États-Unis, sans oublier le président James Kayembe, ONG RLC en direct de l'Afrique du Sud. Sans plus tarder, on peut déjà monter dans le hasard invité. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes si nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à Dada, Laini Kanda Kanda. Très belle, très bien habillée. Merci mon ami. Très jolie aussi. Ah, Obandi. Caméra Zalimoso. Voilà, ça se passe comme ça avec Doudé. Hein. Ouais, sinon, ça va, bien habillé. Merci. Et ça, là, ouais. Comment agité? Je te jure, comment agité? Les compagnons de Dada International ne pas. C'est ça. Oh, Naïbiso. Elle ne sait jamais en soutenir. Jamais. Donc, jamais sans bango. La minute au jamais sans bango. Ça tellement ébélé. Les compagnons de Dada International. Ah, les compagnons de Dada International. Ok. Moi, je vous salue, je vous aime beaucoup. Voilà. Les compagnons des Dada International, le Bel Nana, en tout cas, félicitations parce que on a parlé de ça avec Dada avant. Il fait ça, ça va tenir quoi. Tant que jamais sans Bino, en tout cas, je suis tellement content, Donc voilà. Un grand merci à Chris qui est à la prise de vie ici. Voilà, et de l'autre côté avec Gilit qui assume de l'autre côté. Un grand merci à vous. Je suis avec Dada. C'est avec nous qu'on va essayer de mettre carte sur table, noir sur blanc par rapport à l'actualité et l'Obama et Bilé. Très cher ami, Nasa annoncé. Voilà, vous êtes si nombreux à nous suivre partout dans le monde. Un grand merci à vous. Vous allez brancher dans Dada International Télévision, aussi à Oussena News Télévision. Comment on va évoluer. Donc mettre carte sur table, noir sur blanc. Pas beaucoup la mabété. Pas beaucoup la mabété. Mabé ça mabé. Et puis ce mouton ça mabé, il faut y c'est qui ça mabé.
faut bimisser pe na poisson. Voilà. Et puis il faut ça que fort. Ce muto ça mabe yemoko a yebite ko ça mabe ou rappeler Eric Ewa awa o ça mabe. Ya igo kole a o ça mabe et permettre ya zo moi acha moi garde-fou. C'est ça. Mais au moment où muto ça mabe bon rappeler était et puis yemoko ça mabe a conscient. Tam ça inconscient. Conscient et conscient zaté. Muto inconscient zaté. Yebisika ngana kana ndakunanga. Je vis seul, moi seul dans ma maison. Voilà. Moi musala pe azali soute. Naza banya unanga mibale. Allez au moningana moi si ya bato aza marié likolo ya mbeto. Toke normalement. Ouais, ça naza inconscient dada. Yam siande. On est sérieux quand on va devoir me sauver biso puis actualité me obligé biso to kutana aussi. Par rapport à l'actualité, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. To là qui to la qui demande pasteur Moïse Mbi qui lance le message en disant que ils en a battu. C'est complot d'abord. Voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé na ba année o eleka qui Liane to le bilan poser le o yebana qui Liane donc selon le pasteur n'engé te comprendre quand na lo barabato batala biso bazala tellement maele koleka biso quand ça net to fan boto maele ndo kezana bata maele belé basana bango ba héros dans l'ombre baba tamarana basima ba caméra oyo donc to comprendre le message exact que gospel moko boye et sollicita qui pasteur pour asala nini bon comment dirais-je à diriger le rôle ambassadeur il y a concours moko boye ezala qui mais ba yokana kité yango problème wana et limite. Ma première question est de savoir est-ce que le message wana endroit où est là que le pasteur to ba pasteur au ba content de ba ko pesa on a cher il a un endroit moko approprié pour nango. D'abord merci beaucoup Dada. Moi je dirais d'ailleurs c'est l'immaturité. Ça fait très mal. Au moins j'ai tourné une émission hier, j'ai parlé de ça. Ça dit je condamne les anti-valeurs. Je suis contre, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de certitude, pour nous condamner par acte moussouba tobande koba opposé. Voilà. Au début, il y a un hypocrite, maintenant hypocrite vrai. Voilà. C'est différent de mon toit, hypocrite totalement. Ok. Il y a certaines personnes qui sont hypocrites totalement, et il y a certaines personnes qui sont hypocrites, mais pas pasteur. Ok. Tu vois, c'est ça le problème. Non, Sambe dans le ministère amène à l'époque, tout en a fait sans souci, paix à son âme. Tout Sambe dans papa sans souci, Matondo, na ministère amène na 7e rue. Et pas Léopold Mutombo Kalombo. Voilà. Toi, en enseignement, moi, je suis obi. Bilo rebelle na carte église ya sacré. Ok. C'est pas pour rien bazwara bateau moto ana gindoki ba tché na permanence. Ba ko tiki ba vana ndako na ba traiter kana musika. Mais tant ba zuye ba tché na église na permanence. Ça dit même permanence c'est comme sacré. C'est ça. La Bible dit Jésus a dit à Pierre, c'est en toi que j'ai bâtirai mon église. C'est ça. Il n'a pas parlé de Pierre, je bâtirai mon église avec cette pierre. Non, il a parlé de avec toi. Pierre, je bâtirai mon église. Quand il parle avec toi, ça dit oh le moto. Ça dit motonde azali église temple ya Nzambe. Ça dit ngana omona temple la cité Bethel. OK. Excusez-moi bande ko bolongwa rapide na ministère sur la cité Bethel. Bolongwa l'église. Bolongwa l'église musu soit de rester à la maison. Moi j'ai prié na ministère amen et pas Léopold Mutombo. Depuis la longue kuna maintenant na longo na komo sa église de Noir. Non mais parce que banguma ba obima na makolo bangolo ba mo na makolo c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Nous m'accordons spirituellement. Comment on obima physiquement? Traitons des choses spirituelles en la spiritualité. C'est ça. Traitons des choses physiques en la physique. Comment tu traites nous à côté qui n'a pas mis à sauver mari de nuit. Bon, tu as un mari de femme de nuit. Mais femme de nuit, on va délivrer un télémi bien à mon femme de nuit, on a un autre yé. On a une impossibilité au salon. Mais ce qu'il faut, allo, tu as un message à la cuisine. Lukambongo, papa na moniango, on a après. C'est pour blaguer avec Dieu. C'est ça prophétie à faire. Pasteur Denis les Salango, c'est ça, pasteur Denis les Salobi, ils ont fac. Ils ont le kuta, on est préparant pour faire appel na bana Nzambe ba l'église ba ko tsambongo bango ba gagner. C'est ça. C'est ça. Problème est nini.
passer à la télé, c'est pas un problème. Voilà. Pas condamner Roger Baka trop, on a martelé sur Roger Baka trop, appuyé sur Roger Baka côté négativement. C'était pour dire que Roger Baka ça m'a bé, bango na bango ba nanzambe ba go funda na raté à la télé, bango na bango ba sali nanzambe ne ba lo na biso. Biso c'est de toucher bango, de toucher ba ouin. OK. C'est-à-dire nous les païens quoi, selon bango. Nous les païens c'est de toucher bango ba sali nanzambe. Attends s'il te plaît, attends s'il te plaît. D'ailleurs que malem, on doit aller mollo quoi. C'est-à-dire biso ba païen biso ba païen c'est to lo bana bango biso ba païen selon bango c'est to lo bana bango ba sala nzambe selon bango omoni ba mingi ba sala nzambe selon bango. OK biso ba sala nzambe selon bango. Alors mais je te jure il y a beaucoup de parvenus dans mosala nzambe tuna bango même pasteur wana to beta masolo nde ndenga mabete ndeko na biso Moïse Mbi aza consacré wapi. On va consacrer nani. On a quitté ton consacrer ton papa va faire pasteur. Mais pasteur va consacrer déjà comme pasteur église monene bongo va consacrer après. Non, abandeka cause intérim. Il y a pasteur papa azo appelé. Oh Jésus. C'est ça le problème. Il y a mon émission, il y a beaucoup de parvenus. Il y a beaucoup de parvenus dans cette matière. Au moins dans la matière oh dada. Dada. Vous avez donc vous aussi. Gallo. Non, on parlait de pasteur ici et du coup au frère on comprend. Ben oui. Nous signalons la présence. Nous signalons la présence de Gallo Voulouzi Poutine. Je te salue. Merci beaucoup. Voilà. Il est parmi nous. Il s'appelle Gallo Poutine Voulouzi. C'est pas un problème, c'est un frère, on va arranger. Donc, en fait, ça dit, il y a beaucoup de pauvres en esprit. Ça dit, au monde de bon c'est ça. Au foot à palin, au footibon, au salimara palin, au tché carburant à car, au salinet au talabé. Bangos comme au gagne numéro escroqué. Dans la navigation, on a fait l'église, non, on a battu belé au saganati. Na yebisio. Na l'équipe non belé baba pasteur baté en l'église là-bas. Na rolobana, je suis un bon parleur. Mais il y a mon cop bon ça. Pas de mettre gars netinga, ma men netinga. Vous comprenez? Et belé baba mettre gars netinga. Yo suis cher ici ba ndeko ba yaka soki y a un problème. Ngana yebi ngai ton na zaki non chrétien parce que je suis plus chrétien. Na comment nga muta koto l'église na biso ba kimbangu. Tant on a chrétien, si j'ai un problème, na kota en église, na kena cher, na fukami non sambela. Voilà. Non, la mawanzambi. Il y a robota. Aké à place mo il a sacré. Mais il y a un monde na ba cher et comme frère na permanence, azu sœur na permanence, atali batu ba te ba matin na cher na simaya cher. Ala li sœur musu place wana, excusez-moi pour le terme. Faut bien. Excusez-moi parce que ça fait très mal. On monsieur tobeta masolo ba jibe na ba wera, ça l'est très normal. C'est ça. Moni lo ça passe. Masolo sur ton beta masolo wera, jibe, fali, on allait comprendre mais tobeta masolo ba pasteur. Ba pasteur wana ba rendre ba te belé ba mauvais service. Obi ba pasteur ba moni ba bimisa bato bandoki. Ngaza la ndoki na ba 17 ans, na ba 17 à 16 ans. En fait mon mutakanga ndoki. Et si là. Ba bimisa nga chebiso na la na balabala. Attends s'il te plaît. Yango moni oka ba kanda na bango. Mais oui. Sinon oka ba kanda na bango. Moni ba les enfants de la Rio to benga ba shege awa. Et belé ba za ba fouiller ba pasteur. Ba prophète, ba prochette. Ba prophète. Ba prochette, ba prophète te. Na ba pasteur, o to benga ba pasteur. Et belé ba pasteur. Et belé ba prochette. Mokomona bango ya na TV mama chalo boko na mutu lokuta baza ba men ka neti biso ba maître ka neti biso. Comment yo pasteur le roi pasteur église monene bongo oko yo ça contre rendre à la télé et non pas seulement à la télé mais la chair. Il y a un frère il s'est complété pendant tout ce temps, toute sa vie. Ni po ba solo la té, tam sous baza sur numéro de téléphone té, azali na moyen on peut sceller message té. Au monte que par là le message est passé. Bakangi saka Roger Baka kondaka ipekri. Oui bakangi saka Roger Baka. Po banda ko beta masolo a Boaz Kotoyo et loko wana basaleli temple basala chero basala cité Bethel. Bakangi saka Roger Baka pour émission wana. Parce que Roger Baka ndé ko définir makambo wana. Évangéliste Longa a été arrêté. Nga ina collègue nanga ngo Chic Moukadi d'ailleurs je salue Chic Moukadi. Ngana combien de fois nous étions interpellés. Voilà banda ki mabamba. Bamba ngo yo saka ya ko ki makudu te
restes à la maison aux angelo rolia bana balalinzala parce que pasteur olinga kangisa. OK. Et aujourd'hui on parle de Mike Kalamba. Tout le monde a ba vidéo aussi. Avant que na Mike Kalamba, toi maintenant ma pasteur Moïse Mbi. Il pourrait pas aller à la télé. Voilà. Non pas seulement aller à la télé, en quelque luka pasteur. Oh yazolo ba wana parce que na yo qui est pasteur Moïse Marcelo pas réagir. À réagir. Selon Bango, pasteur Marcelo, ça fait très mal. J'ai suivi le pasteur Nani, Denis Les. Alors oui que pasteur Marcelo a solo un assez mot pour Akekouisa. Akekouisa Moïse. Va compléter sur lui, va détruire. Enregistré Bango a eu naé olé Akekouisa Moïse a memeli Moïse ba preuve de Moïse a été qui a rappelé qu'il y a moi na matete. Donc à moi na pasteur. J'étais surpris cette semaine. I was surprised this week d'attraper un pasteur en train de comploter contre moi. Getting a pastor plotting against me. Et c'est un pasteur de Limité en plus. There is a pastor of Limité here. Son église est entre Bethel et Ministère Amen. His church is just between Bethel and Amen Ministry. Moi je suis à Limité, première rue. I am at the first street. L'apôtre Mutombo est à Limité, 8e rue. Apostle Mutombo is at the 8th street. Son église est entre nous deux. His church is just between and there. You may understand. Je citerai son nom. I shall name him. Très bientôt. I shall name him soon. Parce que je l'avais appelé personnellement. Because I personally called him. Et j'ai tous ses enregistrements. And I recorded everything. Oui. Yes. Il était en train de demander à une femme. He was asked to a woman de se lever et faire un scandale contre moi. Oh, to stand and do a certain kind of scandal against me. Et ils étaient en train de lui proposer de l'argent. He was proposing that woman money. Il l'a emmené chez lui à la maison. And the woman went to his house. Il luttait, il essayait de convaincre cette femme. He was doing his best, just convincing the woman. Et ce qu'il ne savait pas est que la femme l'enregistrait. They didn't know that woman was recording. Et moi, comme je suis un garçon de Matete, je l'ai appelé directement. And as I was born in Matete, and I called him soon. Je lui ai dit, Pasteur, à gauche, droite. I told him, Pastor, I never talk. Traité makamuna molimo pasteur oloba na bengi mama pasta na bise pasta ngake na gauche droite c'était ngana mwana matete. Frère Patrice Aloba, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. C'est ça. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est ça. Est-ce que pasteur Okozwa exemple ya Oloba, pasteur Okozwa exemple ya Oloba na bengi mama pasta na bi pasta ngana mwana matete ngake na gauche droite c'était. C'est n'importe quoi, c'est l'immaturité. Marambo ba edi na ba pe bazaka na bon parce que ba bato. C'est ça. Vous comprenez? Ba papa na biso kelani bazaka pe na makambo. Mais pour mes immaturité ni ba na yamba déjà papa kelani ba tambola marche na bango ezala. Te yango na biso lelo biso to na internet. Voilà. Ba pe na ba makambo ba kutana na bango MSO et salaka pe bango ba koma na ba mes attentes quoi. C'est ça. Ba kutana pe na makambo. Yango na biso na bitan ba kutani nango bazanga lolenge ba gérer la kango. OK. Yango to yoka ngo na ba TVT. Yango to yoka ngote yango tilo na mutu na biso to chake papa na biso edi na bala kufa za la saint. Papa kelani azala saint to chango bongo. Vous comprenez? To chango bongo na TV. Pour nini parce que to yebi ndengi balingi na bango ezalaki. Yebi sanga lelo oyo nze mongo Mike Kalamba ye toucha motema na ngaso na no samba na oyo ka nze mongo. Ah, nze mongo ekimi. Nze mongo ngolu. Ngolu te. Wa yemba olandinga te wa loba nazaki na chambre bimisinga na salon ozinga na salon ozuminga na nini ba babala na penyel après kobota neso nze mwana esalanga bien mo na kata mutima chora palide après na mona pasteur Mike samedi alali na mwasi bato libala ale tong ba silisi mishimpa na bango atiso fute ba nyongo autu na serabi de mettre frère Mike autu na ser fute ba nyongo nyongani allez again. Ah, je suis moukadi. Tadingala pa mon ami. En fait, oui pour mes amis. Nous, biso tozala victime makambo. Omoni makamba Eliane. Oh, donc futa banyon. Omoni makamba Eliane. Tozala victime makambo. C'est ça. Bato belé bakenda ba prison. C'est ça. Nous on a été nous étaient accidentés.
o comprendre tolanda makambo ebele lelo ba elonga ba liaka ba poison pona makambo Eliane o to défendaka pasteur to défendre Eliane to bité après to yoko maté pasteur a une raison talande nzamba saka makambo nayi to pesa ka nzambe ka attend c'est ça. Pasteur a tout na serre, tant que si fout ba nyongo. Pasteur a fini, pasteur Mike Kalambaye a fini qui dira a tout na sko serre, lobi rozana kilt. Donc après ko bimana serre ba toza femme mariée. Mais bango ba pasteur ba bisaka biso ko yo ndo za célibataire so bina femme mariée et ali soum. Mais bango ba pasteur ba bimana ba femme mariée. C'est ko place na o connaît. Bango mo ba pasteur ba bisa biso ko divorcer so ki o bali et ali soum. Pour et comme lisumu te faut la partenaire non wana ti akokufa après bali mais bango mo ba pasteur ba divorcer lelo lobi ba bali exemple ya musika te vena biso matu Samuel te ya kufela rabasi te oyo ya récent akufi abali 5 fois 4 basi ba kufi ah bon. Voilà, okay. C'est quoi le problème concernant Mike Kalambaye? Voilà. C'est pas place ni Mike Kalambaye Azamabi. Parce que la sœur savait qu'elle est mariée. Elle sait qu'elle est mariée. Atiki Mobali na yo ya ki na projet ya featuring. Oluki muntu pona featuring. Featuring et le monde d'ici Australie et non na Kinshasa. Et le nini et le commissaire qui sert featuring au les dans studio et commissaire lambe. Donc, et ça couple ya ba mutakalisation. Couple ni couple Mike Kalambaye. Couple Makalambaye, voilà. Ok. Tu dois te rejoindre la vidéo à Peniel. Il y a Peniel. Ok. Peniel, tu mounier na mobali musu sazo fibarazo yembakao. Peniel. Tu si na Peniel allez. Après un temps, tu commis na Mike Kalambaye. Mike pe a sengise Rayemba. Mike pas sengise Rayemba. C'est pas yemba. Volant. À quoi se met accidenté? Yo imaginer na volant siko yo ba oyemba oto pusaka. Sérieux, on s'est gâté. C'est qu'on s'est gâté. C'est-à-dire, Mobali wana, Ponanga, Mobali ya mwasi wana. Olimbisa mwasi na ye a problème. Mais il faut porter Mike Kalambaye plainte. Ngai na excité Mobali wana ici, place en Australie, pas kanga Mike. Ils ont une fraction au maintenant moi c'est la femme mariée. Et bon, il femme mariée, l'on est maté dans le bête. Non. Femme mariée, ça a un problème. Mais déjà, quand on mec a mis moi ça bateau, déjà ça m'a bé. C'est comme sœur Wana tout qui est indépendant. Wazadi, c'est Wazadi, c'est Wazadi, je crois. Zawadi, tout qui est dans le malais. Yams. La sœur, elle est mariée. Au loin Australie, au yé pour na featuring. Ouais. Basengi mbongo au pesipe mbongo na yo ya featuring. Hier a sali direct à l'obike Mike atikala jamais ko prononcer na monoko na yeke alingi. Mais est-ce que loko nini o eko pousser toi une femme mariée aux appels na bana tu as de belles familles au batale la ka ba respectera ko kende ti koko matina niveau ya mbeto ya longola bilamba ya mbala moko te ya 3 fois. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et on a ici au moni dada et ça n'a pas si. Non, tu as la place mon chouchou. On a ici tout à l'heure. Tant que tu as un débat et puis débat tout ça là, et ça est jamais dans raté. Et ça est pasteur. C'est ça aussi. D'abord, mais belé ba na ba problème. Mike Kalambaye a comme pasteur wapi. Aza na église na. Na consacré. Mike Kalambaye uta église ni. Mundiba. Betel. Mundiba. Mike Kalambaye uta église ni. Betel. Mike Kalambaye uta église ni. Ah. OK. Majabo za. T'es toi qui malembe dada. Ngena vraiment précision. Voilà. Mike Kalambaye uta na Shekina. Bébé Shekina za église nani? Il y a pasteur Barout. Voilà. Il y a pasteur Dioka. Voilà. L'église à Shekina pas pasteur Dioka. Ngana priya kuna. OK. Na émission na frère Mike Kalambaye surtout kuta na émission que Dieu te bénisse. Amen. Il va y avoir frère que Dieu te bénisse. Mbote na bango zakabo. Na prier wana parce que bon moi na nyonso. Na yebi pasteur dit yoka boye en face ezate ya lisoloté parce que il faut que du ciel ngana obenge papa leki. OK. Tant nanga mususu pe a Betine ba koli kuna ba sambela kuna ngana sambela l'église on ba no benga frère Noé. Ah. OK. Donc na yebisi yo
na frère Mike makambo ça déjà sonya tanga na sangote parce que mon église wana elle a école de formation. C'est ça. Shekina d'abord, c'est une école de formation. Ça dit moto assemblée na Shekina. Na moto assemblée na ba église de réveil, moto assemblée na Shekina ba na moi considération moko boye. Mais église ma conduite moko lignée moko strict quoi. Ça dit moto assemblée na église à Shekina. Neti sert, on a droit là ta jipe kangati. On a droit là au chablo matoi. Ndenga la ti slim boye la tate. Voilà. Frère, on a ta chemise boyete body boyete kota na église au kota te église a dit yoka. Ya pasteur dit yoko kota te. Voilà. Mutaye ko moderniser makambo za pasteur Barout. OK. Vous comprenez? Mais pasteur dit yoka e kota te. Siko Mike Awuti kuna. OK. Ayoki si pasteur dit yoka soni. C'est ça. Après on a commis la cité Bethel. Cité Bethel papa Moïse Amos nani papa apôtre Mbiye a Koufi a consacré Mike Alambaï. Ngana bino biso no soto mona ndenge ba osala Mike Alambaï ba l'église na télévision na RTG ya ba kilta poko ya minuit intercession. A commis pasteur ndenge nini? Aza pasteur responsable. Et aza différent na ba Henri Papa yé a zagi na résurrection a Dominique Ngoyi a consacré a bien ko sa l'église na. Mami Chélie Chabani na consacré. Conseiller dit on doit être clair. A outi na CFMC. Voilà. CFMC mami Chélie na ma Chabani na maman Olangi babé banaki. Na consacré. Ah, mais on a les problèmes. Il y a beaucoup de parvenus dans ces milieux-là. Ma parvenu baza est belé. Ma parvenu baza est belé totalement. Oh yo, boy, t'es donc au monde magé. Parce que là, ngana yo te bu pasteur est belé. Oh, azala consacré nulle part. À comment pasteur ana bandimi 400 500. Voilà. Basé belé na boya bon. Basé belé. Nga pom nangé zali ya qui pasteur na bango te. Pom nangé zali bango baza ko enseigner l'église de Dieu. L'église de Dieu za bato bango bazo ya malaka te église na bango. Nakata temple batonga. Ba enseigner bango la fin du monde, ba enseigner bango makam ebelé à la fois. Mais si ko temps oyé na chair, o bando la ki sa ba ndimike ngai na ba problème na frère Mike, na ba problème na frère Marcelo. Ya on a problème. Na pasteur Marcelo. Bango no so ba frère na lola ko ta pasteur te. Na lola okota pasteur te. C'est quoi autant okota pasteur te. Batei biso ikobo ezamale. Avant mariage. Avant mariage. Ikobo ezamale. Ko sala pena sima. Ko sala na sima. Ya mabe. Batei biso ko linga mwasi abatu ya mabe. Na ngo fiba bombo. Soto to mona bango moko basali na nzambe ba osali lango. Batei biso pe ko divorcer ezamabe. OK. Batei biso ko sise etoloma mobali ya mabi batei biso ba bi kozwa pomade vaseline ko chana sima pour les kamwasi no na nzela sima ya sodomi ya mabi wana ba pasteur mbote ya biso batei biso susu ke mobali na mobali okosangisa nzoto te ya mabi c'est ça mais bango moko ba osalango na la vidéo anya sali non on a pas preuve ngana ba preuve ngana la ba preuve ngana ba vidéo na Mike Alambaï na téléphone asani et comme pas ngana ngana tant bango na filmer bango asali oh mina mo se batu ya libala abisi abi c'est bon le be ozana kids na tongo le la chair est faible moi ça la chair est faible ndenge moko na biso te ndenge moko na binota za jeune za lokwa yo ngana o mela whisky na ko yoka be posa ya ko mela whisky te oh mais oui oh dada tu comprends makambo ngene ngete makambo yake ni logique ça dit na vidéo ya pasteur mwa yango ya Philadelphie pasteur aobima interprète ya Roland Dalo abala mazo bima na muninga ne mobali na ebite so zaki avant kilt to après kilt na ngona téléphone na vidéo ya pasteur azo attaquer pasteur na chair na ngona téléphone na vidéo ya pasteur na mwasi ya batu femme mariée likola mbetu samedi na 23h ba silisi na ebite so abetaki 9 coups so 10 coups na ebité mais l'essentiel pour mes attends ba 6 ebisi abi lobi ozana kilt donc le dérange ka yango ngelo ko dérange ngezani tant on semble pas apôtre Léopold Mutombo
ABC biso na enseignement parce qu'il y a enseignant. Voilà. ABC biso na enseignement le culte du demain ça se prépare aujourd'hui. Ça dit culte il y a lobby dimanche. Il faut préparer au samedi. Nazara qui tourne ensemble dans un chrétien. Ce qui lobby dimanche. Ça dit le samedi dans la droit au soumukati. Non préparer un compte nanga na nzambe. Eko beauté. Te makambo za bele siko. Si on ngana zaki soki na yebi culte ya dimanche. En tout cas samedi je me réserve. Non bimananga te nanga na palin. Non intercéder nanga, non sambela nanga, nanga tout le temps consacré na makambo nzambe. Non tanga Bible nanga na makambo nzambe. Ça dit culte ya lobby dimanche, il faut na préparer un monde. Nga wana 6h, c'est moi en transport arrêté makolo. Ti ministère amen. Mais pasteur azola la moisi ya bato femme mariée. Zela na de yokana bisote, yokana biso s'il te plaît. Pasteur Mike Kalamba azola la moisi ya bato femme mariée. Vidéo yango awa. Na lakisa o? Lakisa elonga Mike ezate. Yo c'est le yon ozu yango te. Mais yo na biso ozu yango te. Ngai pona nzimelo wana. Yo ozu yango te. Zela na lakisa yo. Ba secteur ya bato nyonso sala mato. Zala no calme na lakisa yo. Lakisa elonga Mike. Oyo pasteur abache omoni o. Oyo mobali akota moninga ne mobali. Okisoni. Oyo tala. Te tala na lingo tala. Te yo la ngande ya mai. Nazo la kisono ya pasteur. Te totano o. O pasteur. Omoni toloma mobali. O pe toloma mobali. Mibali moko kotsa na sima mobali mususu. OK. Nzamba limbisa biso poto otala. Otala ni lita mutu mususu ali su. O pa interprète Roland Dalo. Yeyo. Apesi biso sima lokwa mwasi so azobina sele mama wa sele. Yeyo awa na veste. Soka bandi français na cher au roka somo yeyo. Yeyo na mwasi na ucho bala mikolo yo yeyo. Mwasi ne yeyo. OK. Vous comprenez? 6 mois de mariage. Moi ça kiminda kwa divorcer. Na wabe to ma solo na ba preuve na yango. Zana l'action siko Mike Kalamba ipo. Yo da moi. Ola oyo tilanga ba kangela video na na. Nazo l'action Mike yeyo. Tala video. Fona mon elonga Mike. Nazo l'action tala. OK. Na otala. Tala. Tala bien. Mike yeyo moni. Alali. Oh alali pe mena na mwasi na mais alali o alali pembeni wana mwasi na mais what action mais nga l'action yena mwasi batu mwasi za femme mariée Mike azile boko achena tola mwasi batu azina pongi le boko oleka ba komi na mbetu ndeni yozo confirme ba komi na mbetu ndeni siko sera mwasi libala pas comme na mbetu mais pour mes alines sera libala déjà non yé papa wana mwasi batu femme mariée nga pom na ngeza certé nga pom na ngeza sera sali mabe mais yé za pasteur yenda terre biso bino boko bimana ba femme mariée donc nga bena ko ba femme mariée yeza chanteur de na ko ba femme mariée chanteur de l'éternel a te ya rappel te pour muté azane femme mariée Aza femme mariée pas chanteur de l'éternel. C'est que tant que femme mariée moi soit se respectera. Mon bal la pc lio dot olongo libisaka na yo na mboka na yo yepo yo séduire musala nzala. Ba femme mariée nyonso ngai nana ngape célibataire engagé. Nana préparatif à libala. Mais wa moni aza na posa na na disponible. Te na ba femme mariée nyonso. Pasteur Mike a biso bi so za femme mariée ko bimananga. Alobi no mo. Mais yongo makumia saliti. Oh dada tala tout c'est tout bomba sous belongité ça dit ba pasteur a Denis ça da faire Denis ça mystique avant de commencer à Denis tu ne comprends pas qu'ils ont un lourd mot exact et lourd ya caché zati qui sort wana jamais dada en aucun jour nazana ba sentiment intime na moi si na zo téléphone na ngana filmer Mouta filmé qu'elle a la fille. T'es on est vision. Même de mon côté. Ma preuve. Même. Donc elle savait qu'un jour ma problème. Même de mon côté. Naza célébrité. Nana moto moka normal. Nazo éviter peut-être que soit monsieur nana moi si na ba moment intime nanga a son téléphone à filmer. Combien plus forte raison que Mike Kalamba yo a célèbre. De réalité. Oh, vidéo za mobimati azolo ba ki ozalobi na kilt. Oh. Yo on défend yo en place à part Mike Kalamba moi je comprends que yo ndio on part Nalanda qui sort na ba dur ya sœur c'est comme si yams nudité ya mutu po ondima kezanga ce n'est pas facile. Tu passes à la télé, tu te maquilles, tu t'habilles très bien là. Moi si ya batu, oye ko expliquer batu.
premier jour nazali na Mike studio zela no tokene malembe papa yo za analyste te il faut tout ça analyse non ça dans l'analyse yo outi moi ça libala oluki mutu pota featuring et comme makambo est-ce que c'était obligé ya roleka na TV pour nous pesa biso ba détail jour à liboso na mena Mike to sali na sima jour à mbale na studio majabo jour à misa to sali na mutu est-ce que jour à liboso ba mena Mike basali na sima banda nini oh Mike ba outi studio Mike a ebisi ekotate Mike a ebisi ekotate serabi ekotate to chaka vaseline yango na musera lobi to chaka vaseline te naza iba mais vidéo sera sala lobi sera zoloba wapi sera zoloba muta zoloba za sérieux zo condamner ngandeni sera zokosa soit azana men no amone comment expliquer mais yo na mon ngeyo okole ka fasciné pas frère Makamba ya solo comment expliquer yo na mon ngeyo na frère Makamba bokole ka rapide pour protéger ton foyer okole ka na TV on a belle famille ba pesi oza mbe atende ti babiso on non to sangisa famille te malgré to zana ba to partage mais non on a sangisa famille te pour ne loko mais toi quand même o sangisa deux familles mo mikolo ba papa mo mikolo ba kuta so bambo bani basangani mobile mo boye abimisa mbongo abali yo aboti so na 4 oye on sali bêtise non oui to boy te ke basi ya mabala ba trichara mais après tu passes à la télé pour expliquer premier jour basala nga na sima et quand tu te suis vaseline et quand tu te vaseline te pas aboya vaseline abezaka bien te bache soyi on sali na mutuka oyembi na mutuka asimbi yo na makolo c'est frère Mike Kalambai frère Mike Kalambai na volant est-ce que c'était vraiment important ya roya kopesa biso ngo à la télé OK otuni question moi bien ça dit oui pour mes amis oui pour mes amis dada chose à sérieux à sérieux mais aujourd'hui il y a moins de sérieux quoi nous sommes pour ça apparaître sérieux tatanga non de to sola boye ngana bi ke dada na sérieux mais yo moko au fond de toi en soi oui bi no sérieux c'est ça ngai penya za na ko bana ngana na sérieux mais au fond de moi je sais que na sérieux vous comprenez ça dit pour mes nini pour mes aya motokoki oya pour attenter ndeyo la sœur est acheté moyen bien toi nga funa tenter ka frère mais frère il faut affaire mais tu sais que frère là ta faible le cher est faible on n'est pas pasteur dada la chair est faible pas pasteur Isaac ezali c'est pas pasteur ne sauter pas pasteur ne sauter c'est pas pasteur ne sauter au moins quand on parle de faux il y a aussi de vrais oui il y a de vrais na boyité mais la chair est faible ton bible bongo banda baruti banda makambo ti le lota vidéo tolo ni no to mona ti poani le Paul Mutombo na ba bêtise no asala yemo en privé mais banda côté ya ti le loba na ba edina bal to mona ta kaleso nete otanda na singa le cher est faible neni kai pa na bango do eka bango génération mo kai Mike Kalambai Moïse Mbiye ils génération mo ba pasteur Android on dirait mais oui apparemment s'il faut parler il faut dire ça yo bon to tient aura anglais wana nano au moins da mutakala ya vena biso nani Denis Lesi ya to mona ezala yete longwa ezala yete Denis Lesi ezala yete dada ezala yete tika ko na video ya Denis Lesi nazala kana ngo ezala na video ya Denis Lesi ye moko boye avant na kiti atie tika o tsa débat neni tika o sa débat ye moko ye bien ndima ngo à la télé Denis Lesi ye moko ndima ngo à la télé c'était lui ezala ye azobeta savon na nini oyo na caméra boye atie caméra Denis Lesi ezala yo le za yete ndeni anzima ke za c'est une vidéo musota la ngo bien te ngaso ina moni vidéo na zwa ngo na tia ngo na tala so eza vidéo na zwa ngo mana tia na table à montage na tala so eza montage OK na sala bongo ngata la vidéo na sentimati ça dit pona lo ba ke vidéo eza Mike Kalambai ça dit na zwa ki vidéo oyo na tia yango na montage to bando lugisika couper na action ezali et ate ya Mike Kalambai vidéo moko balaxi babimisa ya Moïse Mbiye afa musapi be aussi c'est ça la Moïse Mbiye ti c'est ça mais vidéo balaxara Michel Bakenda simbi tolo mozo laxa boy Michel Bakenda vidéo balaxara ya Papi Mboma simbi tolo mozo et c'est Papi Mboma OK ça dit on doit passer to bomba bilongité quoi mais frère ana oganga Mike ba ebele qu'est-ce qui prouve que ça Mike Kalambai na vidéo na yo la kisina yango azoganga Mike yango na biso omoni quand même qu'ils agissent
O mena mon kizaki c'est on s'appelle c'est que ça. Moni quand même que pèse. Oyebi pe quand même que sert alobi ka fibagi Mike Kalamba ina voiture. Alobi mais to monité. O moni pe sert na Mike Kalamba ba la limbe tout moko Mike Kalamba azuli boka tiena tout la sert. Ah, puis pas côté la Mike Kalamba ina chambre. Dada, on apparemment on est se comprendre ngana parce que yo za pur ming côté ba Mike Kalamba. Ba pom na ngezali l'église dédiée aujourd'hui. Ba na nzambe lelo ba kina kosama na église à Moné le quoi cité Bethel, le quoi église à Moné le quoi il y a la compassion Marcelo, l'église à Moné le quoi ya Mike Kalamba. Ba na nzambe ana ba o bango misato ba retenir. Ça pas moins de 3000. OK. C'est-à-dire pas moins de 3000 personnes. Moïse Mbi est mort déjà dès qu'il était dans la côte ça après préparer msuba 2000 2500 personnes. Marcelo les églises à Moné ne Moïse Mbi. C'est ça. C'est pas moi la compassion c'est pas moins de 5000 personnes. Mike Kalamba il habite sur combien il y en a 1000 personnes. Tout ça 20 000 personnes moi ouais ba kendara pas pasteur moi bah ça va être cobiste. Ma pasteur est cobiste. Je suis contre la chair est faible. Combien de fois mon vidéo n'a pas na mobile n'a pas la chair est faible n'a pas sentiment n'a pas la whisky n'a pas mouton na futa banyongo. Combien de fois mon vidéo n'a pas internet. Pasteur va futa te. Le problème na ezaka quoi ba futi nyongo ba filmer. Te pom na ngeza nini? Pom na ngeza non film. Brad go futa. Brad go futa. Yo ba go futa obe. Petro Christian go futa. Poutine go futa. Vous comprenez? Mais Marcelo de Abala. Marcelo de Abala. Il y a Azate dans Katamakambo. Azate? Oh, Moïse Mbi a lobby na yet. OK. Mais vidéo n'est Azate. Te yebe a répliquer par Moïse Mbi. C'est ça. Autant la vidéo ya sango moko ya Katanga so ya Kasai alobaka na afinga Marcelo après Marcelo alobaka l'église catholique est une salle d'attente pour aller en affaire. Voilà. Sango a répliqué. Après Marcelo a répliqué sango. Mais il y a quand de Moïse Mbi a lobby na Marcelo après Marcelo a répliqué pas Moïse Mbi. L'église comme non le roi Wenge. Marambo différence est atteint na Jibena wer. Différence est bango ba sali réconciliation ba ça déjà album na bango. Siko. Pour mes alliés ya mukoloni ni Mike Kalamba, Moïse Mbi Marcelo ba ofanda kale na ba solo là. Nzamba temps, il y aura un jour où ezaka Nzamba bossa na bato na nyonso yo calculer. C'est le diable a bossa na bango te. Tala, ena maramusu diable za innocent. Eza maramusu diable yé moko yebinete. Ah. N'ayez pas vérité. Oh, yo mo vani na yo ki oluki mo sa bato bimina ye aloko mi yo diable. C'est faible quand yo moko. Te. Dada. Yam so mo ndenga na sala na oboy. Na yebi ke yam so amoni mo sa pemba lati noir ko kate. On comprend. Parce que so neti mutu alobi ke na ko isa yams. Ako utiliser dada po yebi ke dada azala na yams. Et puis na yebi ke pour notre de la yams. Fais-moi la tapoula moi noir. Azala pembe voilà babilo walinga yango ewa yango moni yango siko se mutu abongo ayeli yo na ebi ça dit pomme za nini ngana ko koya nanga mais non il n'a pas vérité donc koya yo lingi ba maki te yo na biso ni na koya pona mutu mais ezala difficile na ndenge ngana mutu TV omoni lo ba mutakala batu boy jour yango ebima na okufa mbamo okufa te kamana na yebiso vérité moni mutakala nga jour ebima je te jure na okufa mbamo na biso ezala scandale ezala te pona ye na mi yebi na okokate ezala scandale na stemite moi Frank Stemai mutakale bimana ngapwe ezala ne Frank Stemai mutakale bimana ngapa normalisant ngana okokate na okufa par conséquent na ba limite te dada papa lek na biso mo akufi déjà toke na moko ba mbomé toke na deux tantes na biso ngaka mo mobile OK ba tante ba koti bato basaka na moko ba bisi bango te ba cité OK moto akufi déjà tango mona mutakala na yo ba te ko mona mutakala na ye c'est ça akufi déjà mais bato ba osana morgue ba bisi bango mo mobali ba cité ba bimisi bango kaka po mona nidité amoité c'est ça OK dans tout ça qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à les gens na mususu auto ko mona raté c'est impossible moto mona nidité amoto tout ce que Peña a dit ba oeleka Mike Kalamba embi avocat Mike Kalamba rato Peña a dans la raison makambuto lobaki kabali mobilité
abala mutu moko boye oyo Mike Alamba balobi on a internet je confirme pas mba beza na bana mi balo abota avant bana abota Mike Alamba. Si na lundi pasteur Denis Lesmutalobi. Non, Denis Lesmutalobi. Akomi na bana 4. Ils a prompté. À combien de mamans? Na 3 mamans. OK. Un homme dédié. Moto Nzambe pasteur akomi na bana 4 na maman Misa. C'est ça problème té. Problème dada na biso ngati siko na boti té za té pona botaka té to na impuissant té. Yango té za ke na botaka. Voilà. On comprend? OK. Ça ben moi si moko to mi balé ba ki ba juiser minanga mais na otala ke yété. Ça dit non bongisa lignée nanga. Oui, je suis dans les trentaines, dans les quarantaines, cinquantaines, soixantaines, tout ça. Ok. Il faut préparer la retraite. Ok. C'est comme ça s'est passé avec nos parents. Voilà, ils ont affecté tellement déjà dans la émission et affecté Banato. Et puis, il y a des gens qui fidèle à l'église, il y a cité Bethel. Fidèle Nyonso. Et il y a fidèle à l'église, précisé. Voilà. Na précisé que na lobby fidèle au ma kondi ma bango za ko ba pasteur. Ba fidèle il y a église, il y a cité Bethel. Ba fidèle il y a cité Bethel. Ba fidèle il y a église nini Jesus. Voilà. Ba fidèle il y a natangi ba komo église te. Tenga na otanga ba komo. Ba fidèle il y a église à cité Bethel. Ba fidèle il y a église à pasteur Mike Alamba. Ta présence. Ta présence. Ba fidèle à l'église, ta présence. Ba fidèle à l'église, il y a la compassion. Bolongo na l'église wana nzambe azati. Bakende wapi? Bo sambela kana ndaku. Oh là. Église ezali moto. Temple de Dieu ezali moto. Monter mambo. Nzambe alobi na Pierre alobi, c'est à toi que je bâtirai mon église. Quand il parlait de Pierre, quand il parlait de Pierre, il ne parlait pas de Pierre à Libanga. Il parlait de Pierre, il y a Pierre à moto. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc, sur moi que Dieu a bâti l'église. C'est sur toi que Nzamba a bâti l'église. Bolongo wana l'église wana misatu Nzamba ata balola bango de apesa bango mu Congo. Bakoma ko samba, bakoma ko swana pona basi, pona sexe, ba pasteur ba swana pona sexe. Et puis ba pasteur ba swana pona mwasi ba to abala. Yango wana. Yo kana Mike, yo kana biso. Yo kana na betolo vrai version isolo. Sero yo ya majabu. Muntakuti sa ye na Mike Alamba eza pasteur Moïse Mbi, c'est ça. Pasteur Moïse Mbi azalaki na ye après un moment ba ayebisi la femme mariée. La femme mariée. Relation na ye on a lobité. Tango ayebisi alobi na projet mo na olinga na fungola. Le quoi ina Moïse Mbi est déjà ba on est sous ko so la moi bien te ba komaki distance. Nde ayebisaki Moïse Mbi OK c'est bon na oluka nga mutu mususu. OK. Dakenaki koluka Mike Alamba. OK. Relation bandaki ya Mike Alamba ezaki kaka ya majabu. OK. Mais il faut pas oublier que la sœur Zabou Aza Oya Majabu te. Yaza ya Australie. Tenga na ba makamwana te. Zawadi ala mutu mususu. Après un moment parce que frère Moïse Mbiye ayo comprendre que frère wana na sœur oyo ba pesa wana ba komi na ba ndenge mususu. OK. Bakomi ko sola na ndenge mususu. Peut-être ba imagination kaka. Pasteur Moïse Mbiye so ba imagination. Eza zuwa. Oh, Azamuta joue. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre fait, ça fait très mal. Ça fait très mal, Dada. Je sais que ça fait trop mal, mais heureusement, le pasteur Moïse déjà promet un épisode direct jeudi. Pasteur Moïse n'est pas ça direct. Oui. Bon, le Paul Mouton, ça direct, mon gars. Et il y a ça, papa. Et bon, papa Kélan, il y a ça direct, mon gars. Comment on a place église qui n'a pas église ba pasteur balinga soit comme pasteur il faut moi sina comme maman pasteur na longo la pasteur de la foi l'église a pasteur de la foi ngana sister bato ba ilanda dada international ba yebi okomona moi sina na cherté azakuna musika pona église vision
tout et ça m'a pesi et pas mobile. Est-ce que sur ça pasteur il faut qu'on soit moi sinon attends qui intercesseur attends qui qui il faut beaucoup il y a mon père européen so bomara et amoro en fait oui pour mener si c'est qu'on dirait Nadège n'a comme nom à pasteur si si à lui on voit les choses il pas comme un pasteur Yangwana. OK. Si on a pas m'nangeza comme un pasteur, te pas m'nangeza ali nani ndazo pesa bango monopole comme un pasteur. On doit pesa ka moto monopole ya ko évangéliser. On doit pesa ka moto monopole ya côté ya ga nzambe. OK. Nzambe ayebisi Moïse alobi kende oyebisa Pharaon ngai nde moto na tindi yo libérer bana nanga. Moïse atuni obi me ndenge nini bango bakoyeba. Ke ngai yo moto tindinga. Voilà. Nali kukuma o na nango ayebisi Moïse abi mais ozoye bateke ngai nzambe na yo tali loko apembeni na eza nini Moïse atela moni nzete abi zwa nzete bwaka ye na se tanga bwaki nzete na se nzete bongwani nguma Moïse ye moko abangi nzete na ye nzambe ayebisi abi kobanga te simbe na mukila asimbi nzete na mukila nzete ezongi nzete abi kende yebisa bango soki badute d'ailleurs ça yo muto koloba liboso na bango te eza ngai nde na koloba kati na liboso na bango voilà merci beaucoup moko mona ba pasteur nini ela tsabiso ba pasteur wana ba bato na nzamba solo c'est ça le problème yango moni bible le place mo verset na biblique bang sanga mon peuple périt par manque de connaissance tozanga connaissance nini Yahweh baba vrai na ba faux. Ça dit et le bika bongo. Mon peuple périt par manque de connaissance. Connaissance auto zanga ya nini. Nzamba lobi na biso to zanga connaissance. Ya nini to zanga. Moko na pasteur wana zana ba sero baza uniquement ba fanatique na ye. Bavanda liboso uniquement pour na pasteur. Pasteur ana kilt modérateur ou modéré mais pasteur na sima na bureau na ye beta serre futa serre moko nyongo. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Yamsi Yambe. Nous sommes sur ngana betelo s'il te plaît. Olimbi sabiso s'il te plaît. Yamsi. Yo bi reboté. Na iba reboté ndé. Yo bi chala mwana te. Na ibi chala mwana. Lombongo. Et alors, j'ai beaucoup d'estime vis-à-vis de vous. Je vous respecte tellement. J'ai beaucoup d'estime. Non, ça dépend de l'année. Dada. Azapé obligé de. Agoki po yebati. Mais pas me l'habitude là c'est peut-être. Non bon on va des fois yeba ba. Non bon yeba chala mwana te. Mais tant mwana au chrétien te. Yango muna chala mwana débordera ebisi ya lobby. Bon comprendre il faut tinete na gisensu courir à rater. Moi il va chala mwana yate. Lelo na gisasa so muta obi ayebi rebote na pasteur bio kana okondima. Pasteur Barout na okondima mais lor mbongo be ayebi rebote. Ayebi ete. Rebu. Selon ye ayebi ete. Ayeba pe chala mwana te. Ah, yo monyo grave. Ayebi ete. Ça dit hypocrisie basali na nzambe nde ça passe. Basali na nzambe baba hypocrite moko na ebisio. Taka bakoma asombi légende tiena kata mulanya Maltina. On met la légende na mulanya Maltina yo quand on dit on met la Maltina, on met la légende. Bazagi awa, misu bazagi awa. Moni kana na attaquer bomba kimi. Oh, bazagi. Ba pasteur bazagi awa. Ça dit bazabe escroc na niveau asuka. Pasteur baza mitema mabe. Ça dit ayebi ke yo zaka na 10 000. Ayebi ça pesa offrande ya Isaac na yo donc pesa 10 000 ana nyoso. Mais Bible eloba ke avant que otika na ndako nzambe tano na ndako no tiki combien. Bango ba yebi sabiso babina ndako kotika eloko te yaka na Isaac no awa. Tala niveau. Mizaki muté mabeti. Ayebi so pesa nyoso zana ngonzamba osala. Voilà. Là on va bien reboter au créer un problème te et ya e ba ga batinyo sauter lobby suba tourner bien filer kutu mwana quartier na bango alors papa yebi yeti ya e ba batinyo sauter ya kobina bango yo mais bien filer mwana kisensu lo mbongo mwana kisensu so bo tourner ebe oyebi bien filer na yebi yeti ya e ba batinyo sauter na ba ta kobina bango pe a yebité c'est ça le problème. Ça fait très mal. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Très chers abonnés, comprenez, nous sommes en direct. Donc, il y a un mouvement et puis on a des amis.
J'espère que ça n'a pas dérangé. Hein. Merci beaucoup à Yam Siamé, mon ami. Merci beaucoup à Lukiri Béton, Nafikin. Un grand merci aussi à Scotty Lele, à Diemundix, à la prise de vie c'est Chris ici. Et l'autre à côté c'est Gilit. Yakole Kole, je te salue, je salue Poutine, Voulouzi, Galo, je te salue, Moto Aliane la Rabania, Mabasoso, Bamboa, Bangombe, Matiti, Bilo Union, Yalane la Ramingi, Gota, Bilo Rolia. Aussi, nous saluons aussi Eric Ewa, mon bali à Adeline, on te salue. Merci beaucoup à ma femme, je t'aime énormément. C'est pour bientôt déjà dans Bala. C'est pour bientôt déjà dans Bala. Civil, coutumier, religieux. Mon pasteur wa ko meka ko bimana moi si nanga ya libala. Yemi sene moi si nanga libala. Na kangada o mi na bi ina na photo wana video wana za isko moi si nanga na mai kalambai. Ah! Dada, la visio, nana la États-Unis te beaucoup n'amboka mipeko nanga zena kisasa. Aéroport Anjili kaka. Mundu kite, kuluna te, oni de ngana yebiso mi balé. Makof na ebisio lingake le kala. Donc bientôt non bala non comme non changer d'identité, non on va célibataire, non comme marié. Te ba femme mariée ba ya ba pasteur ba biso. Moi c'est de l'orgueil, madame tozo boya yango. Yozo boya moi ba pasteur ba oli non. Yam sto comme na suka. Ça aussi na lenga temps déjà na. Eric Ewa batela madame. Okinde ba pasteur ba landela madame toi que prière. Na pasteur ba so la ratoti. Ya kole batela madame po bobala bo ba marié. Yebisa madame na suka so pasteur ebisier madame ina zo luka to nzamba la tsenga makambo po na yo na réunion landela madame yebisa prophète to yaka biso mi balemba moko so ewa so ke komika o ada lo bitena ko na biwa pasteur ngamoko divorcé c'est comment bana pasteur na biso vérité voilà c'est fini pour aujourd'hui mingo lo bezate parce que temps déjà to consommer ton habit soit dire sort so nzamba zongi te to kutani lobby avec un autre numéro de cette émission. Merci, au revoir. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo Boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Les amis Slow Boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons appris de Kiko. Contre Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Les amis mélange. D'accord, la même différence dans le parce que le réseau par Colibo, tu fais des tennis, tu vas pas me faire un style. Non, il n'y a pas habitué pour de ça à 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni Moi na mama kobukana te. Soko lingi olata kitoko pe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique. Nengo okokuta basapatu bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum pe biloko mususu. Te poto kiti na Kinshasa. Pour mon abiso ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.